eza copie ya bao basalaka selo makoki musu eza te nzela na bango na fingaka bandumba te na lingaka kindumba te me na lela bandumba mpo baza bato nzambe asala et puis bandumba baza bandumba mais comportement bandumba yiba pe pesa pe maele combien de basi andako babi ko tia mibali kimia te koleka bandumba te bandumba ebele baliki basi andako na ko tia mibali kimia basanga nde mabala oui na bandenge nini moni masi andumba azaka na propriété moko somo moi si andumba tala muki 5 heures que de brosser modèle aussi mais la brosse on dirait bis et pembeni moi si andumba so ko bima na bouton sous batana désert modèle ko la body na liputa bimeli so ki habité même tatel pas encore le batala ko futa te moi yo yakana na zo pese ba schéma donc so mona mutu na désert so bima azo ba kena ke suba na ko liputa kilikilité pour tantôt mutu mo ka uti bara zo ngana poko arataki marché moninga na butu na ke suba marché bi e bimi ke ba yo nduma so manatongo body no komona neti yelinge mona na tote on dirait atombola ki bien raté ou bien osomona ndumba zaka na petit moko mututu fo zaka à l'aise so ndumba sana kasa lopango atala bibiloko ezanga tina bokotom saka sani bosengai bozo sengai pona biloko goûter mais appétit ko zala ndenga zala zo pesa bino posa bopu sana vrai ndumba zaka loka na nzoto ema so moni boucho feu et ya keba mais basi anda goûter bando ota mwana ko luka na vindenge sengi yo nanga tokoti kukumbia ba église prière bima na tongo luka non ba bisenga na za mutu mukila te tokotala awa na lokoso kotama na ndaka bandimi na 16h30 soko ti fufa mama moko na moto mama yangeli wano bandi mama yangeli molime tindi ngaya bangape na vision yo vision fufunde tindi ngono lia wana bongo lobo lia wana bono zo sakana ba anji boy na pesa ba schéma na vie kozaka mabukana te selonga zala maman na technicien pe technicien longola soni copie nyoso mona ngo normal copie te bandi na 1000 francs respecté raté tabamba loke sur le moi sika sur les até apakola parfum ni na kobata ma basi bataba poza na sur la propre makam na zoloba so yo kinga opesa nga conseil makam mingi koti bino ba manka bokena be église bo pesi confiance to sel ba passer misala malam na boite ba passer ba benga mina nzambe botosa komanda kuna yo mobali abala yo apesa nyonso kipaka ete mozo kipe sala nzambe malam koleka mobali non autorité faut tacher yo comment libanda to makasi koleka pananga nde ba dégâts bo bete nzambe mabakute bo pesi nzambe confiance bo sambe na kibolola pe bokosi yo ezaka bongo je faux comportement na biso fa to bimisa version fait te ya batafa ba ko sambela conseil na pesi yo ba sebele na sana mayanga ni alors ndi mabiloke bela mbanga tikeli mwana kitsa na moto mobali na propre bi guna yo mozo tikela bana pe mwana komi na maturité te e loka saka mwana mwasa bimi abela kolamba bien mais sanya mobali oya linga yo o mobali faut c'est la peine tie belo kitisa olongona musina papa ok bomba po tikeli bana basakana simoke makamna olongoli priorité numéro 1 o honora yo basi kombe bazaki toko bazanga mibala sir moi si musu mobala sombele jeep que l'autre allait 8 bureau alors banque ça biso tu te habite seul qui n'a dit moi ça bien abala mobala bien est-ce que ça là chaque jour n'embête rien bazana mobile na kisa c'est mobile ça comme ta kenda voyage sakana yo ba mona na une fois par on est comme un ndam et abimena cuisinier et pour va poster l'équipe mingi muto consoler azate yo moni so aussi mobile a chona monde entier Gemidor TV bodore yango Gemidor TV balobi elongo libiso na ba pasi to bandai kolela to zanga ki place ko tala ba image ya malamu place ko tala ba théâtre malamu ba film malamu be vraiment boy Gemidor TV moi j'adore na dore yango lo kona doraka mbetu nanga Gemidor TV bo s'abonner bo s'adhérer bo ko zala te suite Gemidor TV na dore batu no soto bolinga bomo na Mireille bonyoka mati bomo na ngana Gemidor TV bo s'abonner na bino ebele bomo na Mireille saninga lamba ka Mireille saninga sokola ka Mireille saninga lala ka Mireille saninga lamka Mireille saninga tambola ka Mireille saninga vivre na ngola Mireille saninga na ni nyoso bomo na ngokuna donc à l'aise. Bom dia, estou a chamar toda a gente que querem ver Mamãe Étoile, Mamãe Mireille, que querem me ver eu, Rihanna, que venham mesmo se abonar neste canal Gemidor. Bienvenue sur Gemidor Télévision, votre chaîne, la chaîne des références, la chaîne que vous aimez tellement beaucoup. Aussi là, je dis encore bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission dans vos maisons. Alors là, je dis encore un grand merci à nos abonnés, surtout abonnés sur Gemidor Télévision, au Balembarate na Rotalara. Bango basingaka na kati ya Gemidor Télévision
pourquoi pas aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées, aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission dans vos maisons. Moi, je suis Caroline Makoka, autrement dit CM. Moi, Nanabino Bolingara, vraiment mini, moi, Nanabino Bo considérera vraiment Makasi. Là, je profite de dire un grand merci à mon boss et des boss, Papa Deo Ndinga et sa femme, Maman Bita Ndinga, les couples Ndinga, hein, le couple social, le couple fantastique, le couple des couples. Alors, à côté de moi, je suis avec les pasteurs John, Babone Nyon sur Gemidor, Lela qui pasteur John tellement, n'a évité émission, les lobarotal, on est même parti à Ndengenini. Parce que vous avez tellement eu besoin de voir le pasteur John aussi à Koyoka et Nakatia Gemidor Télévision, les lo Azar Nanabiso, héritier à Kosungabiso, la Robel Bilili, tous ont invité Nabiso à Mokolo et à Lelo. Bonjour, pasteur John. Et bonjour, Caroline. Boni. Base. Base. Kitoko Makasi. Et moi, je pasteur John en forme. Vraiment Kitoko. Et moi, en forme, ils ont eu le mot Zaka. Nous avons tapé ça à Moutou. Ma sœur n'a pas observé le mot de la vie. Ils ont gagné ce tigre dans la santé. Si vous avez la santé vraie, quelle que soit la conjoncture de la vie, vous avez toujours sain et sauf pour vous protéger. Mais ils ont gagné la santé dans la santé. Et si vous avez vous avez des bandes nzoto, vous avez forcé nzoto à l'ingélo comme mobile, nzoto comme ça n'a été. Talaka muta malade, atrati bilamba kitoko, pour banga ba griffe n'enge fandi. Mais des marches n'a qu'autant pour la mabaka, exacté. Kosi kore, yore fessé. Donc mais si vous avez la santé, à toi tu tricot lemba, bas c'est qu'à tricot, mais tant vous autant pour la makolo, vous avez la santé kitoko comme vous trajet musique, moi lemba, santé vous défendre yo. Tika la santé y a des bases. On moninga son vie na tongo na passer baba haute. Merci Seigneur pour la santé. Si on a l'homme qui a tenu mon tour, ma coloquette tout aux avrais, parce qu'on a une autre côté na challenge. On a autant ça partout pour l'IP bimana rembourser pour de santé que tous autres qui est malade, malade. Voilà, le bizanga nyo se meza na santé, là na santé en tout cas Déborah na kati ya Paris, zanga nyo se meza na santé à bien. Merci beaucoup pasteur John. Par rapport il y a procès à ndeko nabino collègue nabino na musala nzambe pasteur Mukuna. Na ebité idée nini o bino ba homme de Dieu bozui. Na ebité bozana association o bosali ya kosangana na prière soit kolande la procès na eto botike kaka leka te omoni makamsu bolo bango ndenge saleli soko lobi ko sundola ezaka moko ya kilo ekozani likambo esalemi est-ce que eza vrai oui pe monani est-ce que eza penza yango bokoya ko juger mutu na makambo ekomelaka Joseph bakanga na bilamba ya solo menzoka salaka ekobote. N'habite façon à solo belela. Merci penda comprendre très bien. Tala histoire à Joseph. Biso batuto yasi matotanga Bible. Tout mona Joseph a raison. Mais bato bazaka na tango Joseph ata bazaka pire Joseph baliaka na ye. Tala mona Joseph akimito le poulet lamba moi c'est na kanya puis moi si ya nani. Moi si ya mukonzi wana ko ba lokuta na miso bato. Te mais biso tobi ke bima lokuta. Non mo sala attention. Mo sala nzambe na yebite. Oui, et ça l'acte posé, tu as solo toté. Yebara qui nzambe soka pona mutu na ye. Quel que soit erreur comme les bisous quand nous te pensons na botaou. Dans le bon on bien. Mais mission nzambe jamais rotika ko kata na katikati pour mo ça ina tantôt ko isami batu bacholi ba seki nzamba sugisi wana te. Zonga ne sora Samso. Atoboka kami supona moi ça lula dalila. Oui na mission batu bacholo est-ce que mission nzambe comment ki sukate et komaka. Ça attention. Procès bakata te talingate. Toza batutoye conseil kaka prière so ngana ko tia prière na participation nanga ezaka ke nzamba sungo mosai na zonga na terrain po bandimi bazozela Mathieu bi makana mundo na esunge bele oya ko beta madibaku apengwa oya ko tikala atikali na te so comprendre ah ninga tozali awa tozana monde moko ya ngai neti nge exemple na ko sambela nzambe te po na pasteur na sambela po na kokota lola passer na koka matoya neti ya kanga ikoma lokola e fortifianga po na lenda mais c'est le passer un exemple akufi azate na tiko sambela po passer la terre ngama lo bakitoka akufi non ba église nyonso eza église na pona raté mission kimbango catholique protestant ngana te akande muto mukili tous l'église na pesa ngo respect mais ngana banga kande muto tonda na ba verset te wana lo bango expression na ngana banga kamuta la saka ba prière minene te ba jeune milaité na banga kamuta saka jeune mukuse to te biso to kota pe ba jeune ndengeza mais ngai na banga kamuto azo tambola na nzambe na vérité solo ye moko na nzambe et puis pone biso ke yo sambela nzambe ngape na sambela ebanité
okomona ngai neti na prière te na butu mais na ntongo tanto comportement nde nzambe asengi nasalaka nayebi te so ozo comprendre omona ngai nde naotambola tanto conduite na ngai eza ndenge nzambe asenga mais na butu nasaka prière makasi te mais ngai nakomona yo prière ya monene ebeti na quartier bato babi te veye na lupango oyo prière ti 3 heures mais tokotala na ntongo kobanda ntongo ti pokwa comportement ezobalana te na prière na yo siko nini oyo bino bokope tala koma ngai nakokota na bar naleka na piste sa nalangwa eza étrange so okoti bar mpo leka na piste ofofano na kiti otindi moko ebouge mosusu aza so atindika moko fere apamba mena nalango te desengo de fiere moko esalaka tema na nzembo ya fimiko na te so azo comprendre banzembo kaka wana toyebi mosusu okomona ata mosusu de fere mosusu okama fo akota na piste famela de bouteille 3 kende na bar kota mela sucré okomonake bato ya bar ondire bamaboma mpo systeme na bango esaka soko eza na drink te moko esengo bari eza te yomoni kobima or likambo te na place oyebi shema te baoyo bazojuge mosala nzambe basamba na eglise wana te koma likambo ya mosala nzambe obimisi yango liboso lokola yango nde lisumu eleki masumu nyonso na kilo epuis ozotémoigne vrai ondire osambelaka na eglise yango mpo otyaka mabonza keba naopesa conseil awa kwata kokoma mpaka na vie eza jete konuna na miso mona na rapete soko otamboli partout omona mikolo kota na babalabala fuye bango bazaka moke mpona zebisa yo kotaka na quartier tu na bakoko bakombe bamusota mosusu 3 balabala omoni balabala ba 150 ndako mais 3 koko mpona soki konuna eza pete te naopesa conseil nzambe ndenge asala biso nzambe atinda biso na mission moto na ka na ye yo na nga toza bato moto aza na mission de service na ye ayela toza lokola bajoueur tolata vares moko tokangeli photo me na kati ya terrain moto na poste na ye soki oza numero 9 mata na tati nga défenseur na kita médiateur eza na kati gardes elaba bale keba yo awa okoyeba ok en tout cas médiateur azela bale na yo tozaka na pasteur John tozokoba kaka pasteur John motu mosusu ezali bato balingaka bayeba est ce que pasteur John ti lelo na atangela biso père spirituel na ye te est ce que pasteur John azalaka mpe na père spirituel azalaka na église d'attache to azalaka na église na ye moko mpe ezalaka na kombo moko boye bon olobi bien ngai naza mutu ya bato nyonso église na priaka peut-être ti lelo armée de l'éternel et pas général sonika futa rockman vraiment mbote esika azali parce que tozaka okomprendre na loba wana omoni naza na bao bakadre ngai biloko bapaster musango bapotre henri claude baloni oyo na otanga bapile basalaki ngai nakoma lo mpenza na te soso comprendre bato babwanga na tere lokola parachute soda babwaka ye na mbeli makia kutana na balion tala kaka yo na munduki te na mbeli mokoboma lion ndenge nini mais sain et sauf et puis nakoyebisa yo daka nzambe te na mosala abengi yo te soki nzambe abengi yo te kende commerce ya nzela mai soki nzambe abengi yo te ezala no ata moyibi nazokuya yango ezala moyibi na rabisi ezala 16 bato batondi tia bato maboko na poche eya péché mpo eza péché na ndenge ya mokili mais epa nzambe oza no na manka mpo okufi toko mpe kotubela na te soso comprendre mais yo oye na makambo ya nzambe babengi yo te okoti makaro bimi lokola mosala nzambe nzoka nde moyibi bato bazopusanaka ete moto asolo na bible yeyo nzoka nde na nsima makambo zosala eleki danger soki obandi kende koyiba epa kolo mokili oyo etikende na kosambelela yo keba yo awa koyeba aluka pasteur John pasteur tozokomaka na pasteur John boyoki conseil en tout cas conseil wana esunga bino esala bino babien pasteur John motu na mosusu ezali pasteur John mobandinga babe pasteur John tozosolola ok merci beaucoup pasteur John. Pasteur John toyambaki ndeko na biso moko aza na kati ya islam aza imam toyambaki ye alobelaki par rapport ya ba malédiction en tout cas ba point atoshaki ba point moko esimbaki vraiment bana nzambe makasi mais balobaki wana eza selon islam siko selon biso ba église de réveil to luka pasteur John yenda limbola yango bien kindoki sorcellerie est-ce que eza malade elongwaka to sorcellerie eza pe loko muta ko za nango éternellement pe muto aza na kindoki bato bakima ye to bato bakoki mpe kosapproche na ye te mais eza moni bokomprena mabe tout okuti na mokili eza permis yo kaka na be eza permis mutu na mutu siko ayeba place nini azaleli ayeba kodevia tambola bato mosusu baza sorcellerie oyo ayeba te bapesa ye banda bomwana landanga bien mosusu mpe na kokola batindikela ye ke lipa moninga soki ndenge nini mosusu mpe ezaka makila faible
ya pe na mutu muso akuta na pulu wana bapesa me erupa bapesa biloko mo balia na buto siko muloko elengi me kodunda ebokoleka na kingo pona bisa yo batu nyonso baza na mukili eza bato nzamba tinda baya me batu nyonso baya na mukili nzamba linga bango nyonso pe te nazo biso so comprendre nga ye moko motindi ye moko mokaboli ye moko motrier so soko triama na kota fongana sala nini nazo so comprendre soko ya na kote oyo apesa yo privilège a toke na nzela kwata ko récupérer yo eza na batu misusu danger ninge komela nzamba prévenir ye apriaka to apriaka te mais nzambe a signaler ye keke ba ko kende te talata so pa ketuma bikamo na ebaki ko sala maboye na bokam apriaka te mutu masumu nzamba prévenir ye ndenge nini mutu musu pasa na église apriaka makasi bikambe komela danger ba yebisi ye te mais apriaka akene pe ba danger Jésus ye comprendre nga soko so na ba piso na soko to sentir que keba ozana poste nini makam na zolo bao et un joueur musu na match achaka na ebité apende kwa entraîneur té mais entraîneur mona ka soka na terrain té on dirait jeune robeba beto mamalamu té soki aza ba pola ba gagner pas ne faute salakate alingama na coach sa motif aza pe camarade coach té ndeko coach té mais coach mona ka soka na terrain betaka bien comment muto achebi abimise na match oya futo tisuka asili si match comprendre nga tricage ya ye moko esengondenga chela équipe na ye imuka poindenge na ye tozaka na ndako apeyo kanga très bien et yana mutu musu na ndako bandeko nyonso base ya ye mais ye na moko ba coopérer bien koleka ba misusu mais bango so baba na tata moko nante so comprendre so comment na lo ba no pesa ngata yana ndeko musu akenda poto aboko bengisa ndeko na ye propre mais abengisi mwana cousin nini toyebite fotalaka mususu pe azawa na lopesa ba piste mususu azawa na pe bandeko na ye propre aboya bango alingane ka ba masa bako mbapiri ye mais soko tali pe basale mabete mususu kutu chez bango bateka ndako batinda kende poto akoma na poto abaluki la parler mais chaque ya comme ça parler rando batinde na poto utawa wapi teba yo awa foyeba yango mena osonga ba périmètre batela langage keba na biloba loba na lopesa ba conseil kolingaka to kritika ka mutu na era position de faiblesse ato pesa ye akozwa po na position ko zanga mena mutu moso kotsa ba dossier ranking pesa mutu te la kata na promesse pimela mutu nyonso mais soko ke ay ko tala lo benga kama malamu mwende ozana za pia nzamba osunga yo ngape na chakata na mabondeli omende ozana na lambite ndongo yemo makolo bantu ke swingai bima zonga na malembe mais nzamba ko sunga zaka courage mutu ana soko ki ato bongi ko compter ye te apesa nga rien mais a motivanga na vie et belé bazana bozi ba pesa ka batu me ba lobaka mabe ava pesa yango moni batu belé ba kota ba famille bango ba rando azaka na position de faiblesse atala ya tonde kwa bonganga vanyer tango ye ndeko wana pa loba na makamusu bango mbale kaka finga ta bango mbale akozana mwasi na ye na mwana bazo chola ye omona oya lekisi mwasi na mwasi kutu mwasi akomokela ndeko mobali mawa or place akola bazala te mwasi azala te place yona ndeko no bokola mais mwasi asokela su ndeko na mawa ba yaya moko na bandeko moko ba maltraiter ba ton esprit wana za torture fimbu c'est le kana nzoto moral azokola okomisa kola commander oya bimi na guerre sans appui atombolera même ba général na camp so comprendre comme na loba yomoni awa peste toza batela langage keba kopile za ko gagner te oko banda na bina match mais na suka bo poli 3-1 na vie mutu tu ay mukili atanga tazala zoba tala na misu conseil na pesio parcours ko keneti liwa etali yote ko umela so za kapona ba patron nde ba patambongo nyoso ba kufa te comment mutu azatina te bozo chola za na manka na vie mais nzamba zo komisa na ba nyoso fetaka bona ne malgré tala la nzala mais mutu osala ba fête anniversaire ko aniti mutu mo wangindi mais kelo tala jeudi na morgue budget na banque maladi nyonso akutana ba docteur ya mindele ya bandundu ba docteur mondeli nyonso comment ba koki malaria te oyo ngakutu na zanga mbongo na senga kisa ba camarade na biki na beli maladi ali bumba pesa kisha mutu e bana na kati pa toke GDG pona bisa ke keba muta mukili bino nanga to disqualifier bango a partir na misu to tia mukili limite to kabola ka ça ba pesa permission na kolo nango ndo moninga so na zui na se pena yo bango te famille lokanga na tanga na bonga
bana bandeko nango batanga te na linga beta congé pa na ngate po obesela nga bana or ba makila moko ba français te tozo biso ba schéma moni mukili ko beta tolo te na 100 francs mikolo comme ce biloba loba talaka lobi mbongo ekotaka partout te mais résoudre makambo ebele moto apesaka confiance mingi na mbongo koleka bato tale na misu misato mutu mabe et puis biso tout olingaka mbongo mais keba mbongo comme monsieur esclave ta komona ngolo kwa yango nde suka na nyonso okoyina bato conseil na pesi yo nga na lukaka mbongo mais nga na zaka esclave mbongo te so iko payer na bomanga nzoto na zwa mais so ipesa te na maluka yuma moka lingi terrain te zonzo na zo calculer les attends ça Messi parce que parler nyonso na terrain que ba elle musu pesa passe zela contre attaque de base nga chebino bolamba te na yo sa ni pa na bino na bete batura pamba nyokola makona na ba roti na ok na ndako balamba chaque jour okoza mukabke na lega ya fifi na bosana ki kopo na ngalo biate wana na mani me fufu na montre na zokosa bon que nga montre ko yake na butu njoko na mo fe na li fofa miba ya miba ale yo na ki montre zokosa mwana muke mwana ki te yum to sakana ki nanga wana mazokam et puis ko loba mwana loba ta ko reverser yo pona mwana loba bien te na di ta yo saki na montre na ngo che wapi kuku zokosa ga bon to ba dada ye wafaka totala wanjoko na zela fufebe ebela yo to mwana loba pas mi reverser yo pesa inga yo papa pesa inga te ko samba mwana zaka ordre tala foi ba shema ozamboka moko pikola tokende soko sarera okokufa ko tala ozokama koma mwana mukia sole kanga na courage mais nanga toliete tanga kenda ko sanga na ake pembe ko suba babenge na ko bata na mabango lipa ko bata maka so funi ko na box dunda tanga mema ya bimisi mbanga zo yoko nini ta na otipa mama yo bika to beta masolo kama ngana zo lemba mwana courage nonga ba salo tricage yo ende ko uti mboko za ber ki saso yebi te yo zela fufa 19 za na gon liste mo ba soko taba chobo yo kolomboka pale ka ba kursi mo penda tabanja tout droit esa mulai pa ebite na ito sona lobani yaka mukilo kwa mukutala yaka mukilo kwa kolombo moninga naza kolo mukili na ndenga jablete na yeba tous les catégories nga pona bima pia quand même na munoko ba ebite ko simba nga tala kutena ba baba sans ba ko kabela nga lipa sana senga bango ba ko taka modèle stratégie na modèle ozamboka mo foyeba soki matanga ba to sana poso ke ndokunda yo kona matanga ba te poso ke cimetière ke komilio na bi matanga te yo bingo matanga na mata na lela te na zala te ka boke cimetière na ye fo ma fa na mata tant simaka liwa ya na linga boy tenga ya fallait pas na kenoka mata muta solo ye yo ke ba yo manka tana koti ba mba te na zana otande gisasa na tambola ka la pona zanga tike maluke changer ko to ba giso de mutango yo na ndo sa visite na ju kamé bembelo kwa neti visite bale la bale ate ngani nini sakana yo yebi schéma vite za mukili ka mai sala bolanda schéma pas pasteur John en tout cas schéma oyo ko sunga biso vraiment ebele pasteur John en tout cas ba abonné à Gemidor baza ko se poser ba question ba lobby est-ce que système oyo ko télévision na monde entier oyo mingi biso na Kinshasa et comme on a vidéo est-ce que ko comme la pasteur John te ba lobby en tout cas Caroline Makoka Luka pasteur John a rassuré biso que to ko bitoro na vidéo na yete o lobby ne pas mabete mais nga kuta fa bomona vidéo nga mona ko mi publier ngo ba publier nga pona biso ke mutakala ne rien na lobi teke na sala ngo mabe na biso tozo komisa makamu nyonso kola extra na vie simplifier mona nyonso normal muto akangami na ekobo soki eza pona ye moko lisumu nzamba réveiller pe monana ye moko changer ngai nani lisuma muninga na tombola ngolo kola sanya mapa na belela oyo nga na bombi na kifunda nul n'est parfait nazo prier kindumba te nazo betaka sete ke na mukili to ba bouchon ya dame biso so toza 20 to organiser équipe mutu na karona e comment oya koti dame te ngama tela muninga nani akomi na suka nzamba sa agréé kota lola bonga pesa bandika ba faute non ko sala motei ko ba nzambe ko so ba verso tala bible lobi ko sa ba prière ba to ba ko tambola na suka na wanga niyo conseil na pesi yo na vie kozala champion komona mabe ya muninga te liboso betaka tolo ngam nazo peso conseil omoninga naza na nzamba solo ya lokuta motema na nga témoin ngana ngande na yebi conseil soko moninga na veste na cravate na lati na kana feti ça il faut appeler une invitation feti na yeba ba benga na muninga na tango cravate te ba ko benga na nga na kotana kolongola ndenge nini soni et puis conseil no pesa muto atokende ko frauder na feti aza na stratégie toujours aya lero ba mare ba kotaka na nani
na salle akota pe na fufula abinaka mingi sai bakicha kufandela kota saka na repos côté mbimbe bimaka no tema kona kwa orge so moni muto masanga bimanika libala ya nebeka bakobala ibo suki tanga lobi boye mutalaka na masanga ya quotidien so ka ko famille moi sito famille moba et mobile comme ça tanga ça liboka kimisi mutu bata ngité moi ba pimela monaka zua babike kolo libala ye faut sa stratégie vinenge zawa faut katela ka vie corna va bale komela yo linga ka fo bonga za na position bien tant vie roya tolo bi mabena biso to tika na projet kwa na sima bale liboso to kokanga ndenge et ben ki sasa kendo tal ko paté à 100 francs aboya tout rien qualification rien mais so ka bando betelo ma solo ya ko bongo ndire na ba to ko bonga na ebit ba ko tika ko bongo ko héritage or na vie soko transpirer te pendant 100 francs valeur yate conseil na pesio muto azana ne fiske bima ozalo kwa manager na yemi kiti sa pa mona boboto na yo fungula motema o mata batebele ba bonga te a partir de minene le fundo lo lendo ko tseba tutu bakali o ngaite ya penda lunganga tata te foje et puis bino batu bozana ngo bomona batu basa bomona et puis batu bazali bana mboka so ba puya ka na $50 20 no peso conseil komona batu apotro kwa ba lo tambongo te ba kwela ba na nini tant batindelo 50 100 lelo lobby beta calcul comment nga na posa na tia mwasi na ndako na engagement mais $50 ya pesinga 100 nazo kana kota na staff na lia poesi na pena senga lisusu bongo mwasi na zana na mwana zemezo ya to vivre ndenge oyo bazobeta mutu na balabala bakoti elongi na mwe pona ko 100 francs bima baza banani na mona mutu akenda zandu sa marchandise mazonga na mbwengi na station dire mutu azana akota biloko na dépôt simple manager maman moko asomba babalo soka kati kata che 1000 ya kana mona 1500 omona maman ngo afanda kuna zobeta masolo na baninga meyenda tellement kwa moteki njo ndé biloko na yete biloko ba ya ba chemise combien 1500 so pesi 1500 ke pesa maman combien 1000 ya tika na combien 500 so ka koli makashi 1200 papa tipo kwa pe o remarquer ke pesa maman mbo pa bimwa mbo $20 o kama na pokwa afanya na koso mela bière yo tango leka yayo na quartier melaka mingi ya zoka mbongo wapi na période de crise oyo nzoka nde cha mutu baka un courage amona ka moyité souci na 100 francs bimela wapi nde batu nzamba pesa bango privilège ba bonga taba ke église té po ba bi nature ko luka na vie ndenge sengi yo nanga to koti ko kumba ba église prière bima na tongo luka non ba bisa nga na za mutu mokila te to kotala awa na lokoso ko tama na ndaka bandimi na 16h30 soko ti fufa mama moko na moto mama yangeli ono bandi mama yangeli molime tindi ngaya banga pe na vision yo vision fufunde tindi ngono lia wana bongo lobo lia wa bono zo saka na ba anji boy na pesi ba schéma na vie ko saka mabukana te selonga zala mama na technicien pe technicien longola soni copie nyoso mona ngo normal copie te bandi na 1000 francs respecté par kindumba eza copie ya ba sala ka selo makoki muso eza te nzela na bango na finga ka bandumba te na linga kindumba te me na lela bandumba pa baza bato nzamba sala et puis bandumba baza bandumba me comportement bandumba yiba pe pesa pe maele combien de basi andako babi ko chami bali kimia te ko leka bandumba te bandumba bele bali kibasi andako na ko chami bali kimia baza ngende mabala oui na bandenge ni moni masa ndumba azaka na propriété moko somo moi c'est ndumba tala muki 5 heures que de brosser modèle aussi mais la brosse on dirait bis et pembe moi c'est ndumba soko so bima na bouton sous batana DSR modèle ko la body na liputa bimeli so ki habite même ça tel pas encore le batala ko futa te moi yo yakana na zo pese ba schéma de zo mona mutu na DSR zo bima azo ba kena ke suba na ko na liputa kilikilité pour tenter mutu moka uti bara zo na poko arataki marché moninga na butu na ke suba marché bi e bimi ke ba yo nduma so mana tongo body no komona neti elinge mona na tote on dirait atombola ki ba raté ou bien ozomona ndumba zaka na petit moko mutu tu faut saka l'aise se ndumba zana kasa lopango atala mi biloko ezanga tina boko tom saka sani bosengai bozo sengai pona biloko gute mais a petit ko zela ndenga zala zo pesa bino posa bopu sana frère ndumba zaka lokana nzoto ema so moni boucho fe e ya keba mais basi anda kuta bando ota mwana na zawa moi c'est jeune comme comme koko so kalamba ki musuni okumisi musuni lokwa milinga na ebesaki biloko kolongola te poso la milinga etika lokola parfum muke pembe na mbala zolika yoka so la milinga nkele mwana mbala zotalo mwasi na jipo mwana tiki na port mobala kota lokesa nya mwana lingaka lokola mobala lokwa mwana mobala zo dudu nde nya dudu tika na porte ndako fuba nzinzi batonda so bati menana se kasi nya dudu te nya dudu nde na linga nya dudu yo zo pese ba schéma
ndako koma nkele mobile akomona ndako kwa zei mukima kana ketela kuka benge na ketela mata na ngaba na tosa nyongo nzoka nda kimi ndako asonga kana butu bolela so trabino kwa muyibi kolo ndaka ininda basi bebe kuchemba la lesité moi si abala misundola affection nyo sa pesa na ba mobile ko ya koti or mobile soka ye to komonika na musika ata bana babetelo sa papa mama papa ye bimaga ya ko sala sécurité papa loko la garde de corps na ba mu continuer ba garde de corps yaka telema si ma papa saki na ebotola yone memango soka boy seki fait le ka boy na simba seki fait loko malongeza ezalia bande masolo muke bomay poussero ata tambala na prince bomay poussero ngara kotaki na poto almoko yambena mkongo chai manzaka kotala batute tala nde bolingo basi mibale bele bakima misala likola basi à partir de quel chaléré vrai mobile il faut se faire na miso amona ka mwasi ndi azoleka leka et c'est la question vrai mobile ya kana posa bana ta bana ba uti na ye yona mwasi ndi bobimisi bana mais comment ngana to boti bana mwana suka so ngana ye azo changa mala lezo ndako mimbanda nanga ngo benga mama mama na miyo zo kitoka pompe kauka te mama nga mwana ba tu c'est quoi ça na ko kila mwana jaloux et na bengi mama yana tunona makamba bien tantôt bise goya yo mwana ka mama sala kuna tolu kelo ko ko za partenaire bo sakana bien yo basi bele pour mon affection tu na ban oh yo je pesa mbote moi si na moko prepa boko yamba batu msunde ba mbote na lopango quelle humiliation o tiki pe na problème te basi ya mabala soka bakanta soka boti mobali bana mbale misa tunda kangi assuré lokuta mobala kola ka te rosa na bana 10 mobala chekwa libela ke bana zo pesa conseil mama luka papo batila yi longola minene moi si à 60 ans 55 ans combien ato sana mbongo soko bali mobali moko na jaki mukolo nani batomona kani aumena ko tula na kosi si so bali mobali sana sa agi na batondo tongo na fête bazo pesa mbote man so bakina fati o ba o mando na ta ko lexa été mama mobali ndeba tena piège o mais mobali ata 60 bali mona masi à 20 ans mutako kamwa azate ba ke abali yo yebi mobali sana autorité après nzambe c'est mobali tala même banyama o so mona museleketa moi c'est ndia mobali o so mona so sa moi c'est ndia mobali mobali andaka moi si et puis soin à moi si et outa depuis na banyama taba moi si na taba mobali bakosa la 4 jours basekola raté taba mobali oké sur le mais moi si ka sur les saté apakola parfum ni na kobata mais basi bataba posa na sur la propre makamna zoloba so yo kinga opesa nga conseil makamingi koti bino ba manka bokena be église bo pesi confiance na osel ba passer misala malam na boite ba passer ba benga mina nzambe botosa komanda kuna yo mobali abala yo apesa onyoso kipaka ete mozo kipe ba sala nzambe malam koleka mobali non autorité faut tacher yo comment libanda na kozana so makasi koleka pa nanga nde ba dégâts bo beta nzambe mabakute bo pesi nzambe confiance bo sambe na kibolola pe bokosi yo esaka bongo je faux comportement na biso fa to bimisa version fait ya batafa ba kosambela conseil na pesi yo basi ebele na sana mayanga ni on dit biloke bela mbanga tikeli mwana kitsa na moto mobali na propre bi guna yo mozo tikela bana puis mwana komi na maturité te et le reste kama mwana mwasa bi na bela kolamba bien mais sanya mobali oya linga yo o mobali faut c'est la peine tiembelo kitisa olongona musina papa OK bomba po tikeli na basakana si mokema kamna olongoli priorité numéro 1 o honora yo basi kombe bazaki toko basanga mibala sire moi si muso mobali sombele jeep que l'autre est 8 bureau arbank ça biso tu habite seul qui n'a type moi ça bien abala mobile bien et ça ça chaque jour n'embête rien bazana mobile na qui ça c'est mobile ça comme takenda voyage sakana yo comment on a une papa on est comme un ndam yo moi basa abimina sentinelle et abimina cuisinier et pour va poster le kimi mingi muto consoler azate yo moni so aussi mobile a chona programme so kateme mkemka so tunaka yo seriosa ay na poka chéri na somba nyoso mais solo na yo yango moi qui ndobi kana luka na zola ki yo ya nyongo embataka bolingo par rapport à basalelo bo wele liko sala TV ba théâtre ba novelas bozo zo kamela bomba mbai na ndakuté so mabale bebel bino mbango ne disque tambale longa raté seigneur il m'a trompé ba na beka ko kimanga bana 8 bana 9 non mal proprié mais on n'a pas maudit est-ce que malédiction on a ekolanda vraiment mobali on est sika ki malédiction kolanda mobali soki abeti na bana na moko kara mais soki azo rembourser bana na ye chaque semaine je la bana to chaque mois zo tikela bana yo baby ça peut compléter ma fou malédiction jamais osana caractère mabe ozoto se mobali tendenge ya chef yesenga mobali mangaka la rnyos ko finga ko chola ko sakane la rnyos mobali amone ko ki non alembia baele aya ya moni kreta salani et là on est ici la radio ce que s'inviter la tête so comprendre et alors et ça mabeta à moins que mobali trahir yo
wana mobala aza lisumu so mobala kosa asalaka ekobo na basi mosusu wana bien mais so mobala asalaka ekobo te aotoso na vérité yo nde mavwanga aussi so mobali valeur et pas famille na bino kotongaka ye ntango alesa komba lebele kuma ofandaka nye era nzala esaliki ya 4 jours mbangu na pa mpo sokosa mobali naketala mama lobi azobela fièvre nzoko ndoki esangisa bandeko na nyonso réunion mpona kotonga mobali piaka mpe ya 4 jours or libala balobi nini mpona malamu na mpona mabe koma mpona malamu olobaka te mpona mabe nde opanzi sango afa 4 osali na libala oliaka te vie ezali oleba okoza milliardaire okolonga milliardaire te mais bato mosusu bakosengo mpe nyongo pesi te mpo espèce eza te keba yo Papa John, moi c'est ce qu'on dit mobile wana oh moi c'est nazotia mal à l'aise na ndako akia bala deuxième femme fille wana andimi ko bala. Est-ce que fille wana na libala na kozala bien libala deuxième femme. Oh yo bakie ko bala ye soki ba yebisi ete ba kosi ba bali ko yeba na sima. Ana droit ko longwa pa boyine mobile ngo eza mabete. Ce pas ndimatika là c'est le choix naï. Mais mobile inde avotika moi c'est liboso comme na yo mi balé il faut penza o mituna soki penza yo na mwasi liboso boron conseil na kopesa ko sala kerere te okendo kota na engagement le kilo mababe mingi bana bazui bana ba innocent papa na mama so boyokani te bana bakoyana ba mababe na vie okokama mwana ngaza kama ele mekoma komi boye et compréhension na bine comme libana affection au moins na kote biloko so bobombi na butu acha misapi na butu na tonga koma kanga ngai ba yo bokota ngai na libota bana bakoma ngai un puissant mon comme gars chichi gars neuf attends je les 5 mètres gars chichi gars douche mwana bolole balokete compresseur papa na mama tala ndako papa na mama ta bazanga mbongo so balinga na affection bana bakolaka na kimia omona mwana tondaka te mais so zo sakana sentir que papa sa mama aza makanisi moko boye mais comment ndako tata na mama bomengo so bazé compréhension mobala kosaka masa saka kindumba sayeba omona ka bana malade il y a ça ne va pas les autres veulent ça omona kopa mobile simba suite mobile moi ta saka kindumba pembe akosaka mobile so kama zo forcer pona moi si mais zo simba te mona ba enfoutement oye uti wapi njonga nde moi ça zo tambola mabenza zo prévenir rien soko bongi okota moi si ba nyonga okota bana msi kombe de basi na bana na ndako soko tali si bana trois mobile trois libanda mais à la alliance soko tel pe moi ça c'est le kobote ma bote na mibali msi ndenge abambel mobile wana sala attention qui ça frame donc moi na peso linga moi ça lingo na vérité yo pe linga na bosem bon moi na makambo marché côté là va bien mututé au côté na piège linga mutu na motema ndenge ça sinon te ko na manka ngaso na lingi yo a to zana kikuku famille zangatina na kotala ngote na tali mwasonga na lingi soko lingi nga okotala kopo na sala raté okotana nuke ndenge na lingi na vérité na ona moni sango pa na yo ndo senti que mobile na va venir ye yo wanto soke na biscuit un jour on ngo pianga raison remorque sima atala ka muto meme matalité ezala remorque ka soin muto ezala ko pola soka zaka mbamba na ye bakoma ka matadi ata batoboki ba pine bakobamba ka bakokoma mi ba sebele ba sepe na vie babandre mobile na famille riche au moins mobile moi je beta kama mobile wana ata ba makangu babandi ko bima pembeni soka moi sanda ka train mo ndenga lenga ko moi je akanga mobile na ki cité ayeba ke bino baba venturier moi je to utane na mapapa zéro alinganga na zaka mama na piake donc moi ça na priorité autorité et bele ba ebita combien de baisa kitoko basengi bala sir po botatona trop excès de remeka biloko na moto tant batia na mesa aussi c'est relié ndenge osotondaki na moto kebayo mais parce que j'avais vu que bino ba pasteur bolukel pe ba problème hein oyebi ke ezana ba mibali ebele bazolinga su basi na bango bateka te balobi soki bakie koteka ba oteka nyonso bon côté ba oteka nyonso ça dépend mutu ne bolingani mutu kolanga na kokengela mwasi partout tambola kata confesse ezaka na munoko ke na lingaka yo linganga ngande so na kosa mwasi pe risque na bi pese kila mwasi onga na lingi jamais na kotikela ko traire yena bima na mwasi mususu ando so tozana na ye amen na mi lobele lango eza wana lwa nanga mama makamiso kocha biscuit na vie to kanga bandoki to luka misala molili pese ezate tambola na droiture nzamba ko futa yo ato sambela kata ba no ato saki shima vie mabena biso to che sangisa na place ezalaki na note comment yo na bengo na lingi yo ondiminga okomi na ndako mais na permission na $50 na relation 20 30 na sobombela nani metobota mwana makila na ngana yo comment moi si na propose ko ça me so fanda vite va changer gouvernement faut pas changer na nous yo to ça belé là c'est la vérité atape no dasa ko loba angai qui était bon na prière ba prière comme casse mais ba première aventurier moi si na ngana lingi na ko ça $30
fille moko ayebani te kota za nabenge na téléphone kutanga na coin totoke na coin mbongo kuna kofutela mwana minerval ate ya $10 ekoti na fille ya mwasi wana na mpe moto bafutanga na salaire malonga te na beta tolo na kisasa pasi oyo nyonso nakolaki na age namona makambo vite nzambe ateka biso na difficulté oleki na bakwata famille pauvre tali bayaya bacoli yo nzambe akotiko na piaka moko ti suka pala tioke même na famille talaka nani akopesa valeur ti okeleli na suka bongo oyeba bango betango kozwa ebele bayebi te tala zala piaka tino omona leki no propre susu osangaki 500 apesi yo mokomosu baka aboniko mpo leki ya leki amanke ya wana bakeno baba leki nanga mena trier oyo apesa nga respect nalingi eti suka oyo nakoboya ye te me keba koboya kekola formation nzambe te bateya biso mabe na église o tous les difficultés eza mfutema non nzambe pas l'exception na kwata pata so to bachallenger kolengaka na vie te natanga te soki apesangaka courage santé eza nakokotela yango nini esprit na suka na oganye procès olia soso ata nalema teme nalali nzala te yo mati na voiture ngai na mati na taxi nake makolo te oke vi natamboye ngai nake tombola natamboye mutakala te oke voyage a poto ngai nazwi baligne eza bavoyage où elle m'a changé $1000 nga changé ka $10 surtout bata ba $. Olexi ngani yo sala mariage ngai ka to fanda bana babimaka nzela moko surtout batata bana nana pile na olaka ne ponche nga ki tiko to lega likola mbe ya mbe ndako ni di etage nga ki cook to saka ba fase na quartier Olexi ngani na nini mtu na kwa na ye olambi na reshonga mota makale ekobela te ekobela mota baponi yo saka na vie nani de nani so ku finalix ba tena marbre ngaka na ebembe nanga na cimetière ba toko mukala bilanga to pour vite kundami yo mission de lola nana kokota te mi bakanta soka bonga sana privilège quand soka mukolo kufa ba anshi ba kote lola ofele pas zaki muta ya nini oh na zaki prête nga ba anshi nga mopao bozo carte de visite nanga boko tsanga lolo ofele te pesa mutu valeur ndingo kutelier mutu tu aza mutu ngai na senga na avion na senga te nzambe na changa. Comment vous avez un attaqueur coach et un défenseur? N'êtes-ce pas comprendre? Respectez pas ce monde. Coach Abatala, conseil, Zanga Nyonso, battez la dignité. Quand vous avez chola outé, conseil n'apprécie. On a pena lenda. Ah, je commune en corrompe en Zambétain. Comment tu vas en avoir tiki bakou fanga pia kera tinga titulaire. Et puis, on a pays kaka. Quand on a commencé à me dire le koso, aïe. Na okime le peuple fufuna moto na loba nini na kota garankini mako kopona ya mako kwa lingaki te boza problème na ye na bebiseli bino ponga na za fufako ya kolia ebi schéma palais. Merci beaucoup Pasteur John. On te comme déjà la cochité mutuna souke d'ailleurs Pasteur John conseil nini au pesi na mutuna tes conseil au pesi pas célibataire parce que célibataire baloba ki Caroline Makoka to compte déjà na saison au célibataire ba souffre vraiment mingi mais rolukela biso Pasteur John a conseillé biso conseil ni au pesi pas célibataire on peut se conseiller o azana mbongo asala makamna bala o moyena nutia fanda nye komanga moko na célibataire na ko vie na nga charge ko banda lundi dimanche tene ko to bangashima ko commencer na cha pembeni tane na to mola mfute masa ba de frenga na ko sala ngota ngam ko fufu na nga fa bimeza ka manka na maleo akutu na déclare pas moi c'est maleo o zo changa fufu na kana bene to na problème no to sona ki boy na pesa 1000 fozo changa rotiro ndira de gabo ngam na le kana tala yo saka na mboko bo mikota na mekumba etalibilité sata Congo akangaka mutute enfutema na Congo atala kate eza lokwa compagnie ezanga salaire ezanga misala sentinelle saka na compagnie mavwanga zaka bilala la sata Congo alala yo moto ngana ola museya kaka kanganga ni na to sonte na piaka yo mona kisasa soko chema si ze mwana mbongo te okoko so voyage ndoko kimo kengiringiri ozaka na matete mokimo kengiringiri komo tuna sangwa zemi na musiko ndire bombe kwa kina pays moko boy pechanga boti chase miko okosila matama sababu ngana yo ando kosa batu na belaki utana récupérer yo belaki sakana tala na fungolo frère sakana nyoso mezemité tala kombele batu ba chase mi vina bango chanja balaka e poto banda chase mi atali poto atali mwana na berceau batakali akokana na yo kotika eti affection yana koya kaka atika libela anima comme apporter na libongo pale sabana na misa nzela poto arupa vi kengela esengana mokato na kose pepe na cha 10000 qui pèse la 200 quel jeu de passe belé sambi tia rouge nguba sampa na tiba lokwa ba odinda ba likolo ma pasisi ampe ba futi sakana la pe na otaba ba ndie moyibi
so na yeba na ona bombili so na yeba na hôtel na to talinga okena ngo na le futi na nga yo bongi conjecture pays so na yeba na bombi na sama koni ba soso na le sa mama bazo panzana ka to eza lipa ba soso sakana aiza mboka ka isala tana opesa ba moni ya eyindi ngaso ka ina melaka ma lobo ma lobo na pala na lutu te bebsa ku nimi na musape suka ubena mukokole ya lipa yango mukemke buka ni kuna eza na affection awa ma lobo ana pesa sengo to leka na kwata na kufa ngaso ka yote ki se fosa na mbongo to 1000 francs oza ke lokota maleo à 12h ba mono kwa liaka na ngonga nzoka ndako onyoka na 17h nga 1000 francs yo nako kene nga moko ti wenze sa combien loso mafuta 200 nako fana ndako nazo fefe tout le balambi so balambi lambi ese na Congoli ba moto na moko équipe nationale pona za les na otana moto na otalanga bino ti botondi tondi za bana botalanga leka yo on moko sa yo bitanga za kamisa molili toko pumbwe na soko lelo so nanga sakana toko pumbwe kendo lala yo. Ah, des gars. Merci, Pasteur John. Merci, Wana Tokom Nasuka. On le venu pour la chaîne Nabiso Gemidor. Batba s'abonner en tout cas. Gemidor TV Penda Base. Bino tous les bateaux, la chaîne Nabiso ya Gemidor. Pasteur John Yoto la pété. Dans les labinets tout fort. Ah, Nabiga, c'est un de jeux quoi. T'as la guitare, t'as la jeu poussani. Au demi-finale, la Polo Longwe. Quel banana guinana. C'est quand on a pépé na ma tête, n'y bon, tu l'as bokangi zelo maintenant on comme na yolo na me continue kala et que là moi si ya sika na bangi na auto pepa oh tala ma bena yo fandela gouvernement sa motif au retour ba conducteur bima mpiki ko souci na ba toa mbonga pela ki parata yo bela tala na mona ba tumkemke Nathalie TV lo ba changer les maniements ko za les maniements oye ba biso ba challenger et senga kolombo pona tuna misine minene ba tena sana nani non c'est ata soupe ka pour na tena muno au pays à Kwata, bon manjo tu n'as pas pesa melio, kobonga kutuna ngote sans décourager, tikela nzama memayo. N'entends pas ça comprendre? Conseil gratuit, kobanga kochola mate, c'est kama mezala courager, au pire engrais na suka. Vrai joueur babuka keka, na suka bim tachaka bi, de chez ma vie. Ngoko chola ngana nani, ngamo kolonga, na tamba nanga, na déficit na ngapa déficit. Nani na déficit ngapa zonk selanga, ngamo kolo, na zona zango où je suis la kaka, nga. Alors, ngana okena nga wapi ata na kufeli yo na kufeli nga nate so comprendre boni boy. Vous avez 2 ou 3 personnes à dédier. Là na pesi mbote na batutu balinganga surtout yo moko na tantine Carole Makoka cameraman sona hérité matengo na cameraman na pesi mbote na staff tout la pete balanga biso wa vraiment base na lela bino tout fort couple nzinga suki na Caroline du Nord base na pesi mbote na yemoko William Anone na Strasbourg papa na 14 boss. Na pesi mbote na Chérie Blandine, gros bisous. Na pesi mbote na Tété Masala Mokonza 4 chemins. Na pesi mbote na Renate TGV. Sans oublier frère Kapipa Sabatika yo. Na pesi mbote na Mimia en Afrique du Sud. Sans oublier Zino, ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. Na pesi mbote na Yemoko Virgin. Petit nanga Virgin na Ukraine. Papa na Shaul Mobala Ana Gombesi. Na pesi mbote na le consul honoré de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobeya, Oumela. Na pesi mbote na Mama Lili Lassa na Bumbu Base. Na pesi mbote na bino nyonso bolela tolia pete. Sans oublier Diamoneka Sylvain, o nyonso botikali na lela bino fort. Sans oublier Jean-Paul Dounia na Canada. Et puis ministre Abagène, Mondo Moussa, Base, Papa Rigo na ville. Yao yangoy, on m'a dit pasteur. Vraiment merci numéro nanga 084 75 18 112. Vraiment, numéro nanga na zongeli 084 75 18 112. Vraiment, Nzamba Pambola Bissonyoso. Merci vraiment. Ok, merci, merci. Là, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, je dis encore merci, merci à toutes les personnes qui étaient branchées, aussi scotchées, en train de suivre cette très belle émission sur Gemidor Télévision avec votre humble et savante Caroline Makoka. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à mon boss, les boss des boss des boss, Papa Ndinga na Suisse, précisément na Katia Chaud de Fond. Je dis encore un grand merci à un couple fantastique, le couple Maneka na Katia Switzerland, précisément na Chaud de Fond. Le couple Maneka babiso na service traiteur. Na combo ya Mami Stone Malewa, Mami Stone Malewa ezana pona kosunga en tout cas mutu nyonso na posa lebile ya bana mboka ozana Suisse mozana posa kolia matembele ozana Chaud de Fond ozana posa kolia ngai ngai ozana Switzerland ozana posa kolia
nguba en tout cas oya bien wana oya biso wana ozonga na kati ya Miston Malewa couple Maneka et sunga biso tellement Hermione Mandela obozo salela wana aussi je dis un grand merci encore à mon président papa Papi Kongenda l'homme de Simbangolo pourquoi pas aussi saluer Hortense Mwasa Mundele ba bisous na yo. Un grand merci à maman Lucia, la maman des garçons Mingi Mingi, Lucie Kakesa. Lucie Kakesa, je te dis un grand merci à toi, Lucie, la maman des garçons. Derrière eux aussi, même les hommes qui sont bigi, derrière eux, il y a une maman qui s'appelle Lucia, la maman des garçons. Zambia Pamboula, en tout cas, maman, malgré le confinement, bacode, de là Western à l'Embi, mais na rolemba, on était à la rabola, moi, les Kébélé, Zambia, c'est la va bien, Lucie Kakesa. Lucie à la maman des garçons, Zambia, face à eux, sur Nicole Bélé, Wana, tout à l'heure, Mbala, ciao.